Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille Balobi, mokili oyo eza munene kasi ezali mukie, ok. Je dis un grand merci à vous, bino babone oyo ya sikape ya kalaboza na kati ya MK Mbelou TV officiel. En tout cas boza ko s'abonner à libokema ndenge ndeko moko alobaka na pesi bino vraiment merci pour bo pesi biso confiance, ok. Voilà, bo pesi biso penza confiance parce que boyebi ke awa chez maman MK masolo ya kitoko ezalaka toujours. Voilà, famille libota na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Soki eza mbano ya liboso nano s'abonner te na kati ya MK Mbelou TV officiel, tokosenga na yo kaka osabone, ok. Iza nango pasi tozuka musapi na ofini ka place na bakomi subscription ou bien bato balobaka anglais bakoma subscribed. Ofini ka wana ngonga moko mukie ezalaka wana, ofini ngonga wana, ofini na all pour ozalaka notifié à chaque fois que maman MK akobandaka kokotisaka biloko na kati ya chaîne oyo MK Mbelou TV officiel. En tout cas, badinashu na pesi bino mbote bisika bozali, ba pesha lover na pesi bino mbote, ba abakouk na pesi bino mbote bisika nyonso tu bozali. Maman na likamu na biso ezali lelo tozo kolobela film na biso o ezali assumer la famille. Film na biso assumer o ezali kolekana na Belle Vie Candy TV, Belle Vie TV Candidité, Belle Vie TV oyo CEO, c'est-à-dire mokondi na yango ezali ndeko na biso Belinda Kandi, la patrona yende azali lokola impikipeli. Impikipeli, c'est-à-dire na kati ya MK Mbelou TV officiel tozomona mama MK ndazali impikipeli na kati ya MK lolenge moko na kati ya Belle Vie Télévision tozali komona oyo abengami na kombo ya Belinda Kandi, mwasi ya motema malamu, mwasi moko ya motema boboto, azalaka wana toujours pour faire plaisir à ses enfants, à ses tata mwasi, à ses noko, à ses banakasi, azalaka wana toujours pour na kosepesa biso na musala kitoko oyo nzambe atia kati na ye. La famille avant na banana na ko souhaiter joyeux anniversaire na ba ban surtout. En tout cas, c'est vrai, nous tendons vers la fin de ce mois de mois d'août. Nous tendons vraiment vers la fin. Je profite pardon de l'occasion pour nous souhaiter joyeux anniversaire na bino ba ebo tama na mois d'août balobi ba bana août baza ba king na ba queen, en tout cas de partout vous êtes. Moi votre humble servante maman MK, je profite de l'occasion pour vous souhaiter, vous présenter en tout cas kotana na ba te ba souhaiter to ba présenter joyeux anniversaire. Botiki la na commentaire bo edenga bandiko nanga parce que na besoin na yeko la penza français makasi pour mikolo na linga bandolo ba moi français mini. C'est-à-dire na souhaité topé na présenter ba joyeux anniversaire na bino ba o bobotama na mois d'août. Voilà, la famille na kolinga koloba eloko moko na ebi batu batanga mingi baloba keloko moko. Faites attention à comment vous parlez aux gens aujourd'hui pour ne pas avoir honte de les approcher demain. La famille liloba oyo elobi nini nameka ko ndimbola yango na lingala na lokoto na biso oto linga makasi lingala eza langue moko oyo ezalaka epesaka elengi, langue moko oyo na ba Camerounais ba Ivoirien to mwana TikTok bazolela non bino pe bosalaka makambo na français nyonso kaka na lingala tozo comprendre te. Balobi faites attention nandimbola, c'est-à-dire sala bokebi à comment vous parlez aux gens aujourd'hui. Na lolenge ya kolobela mutu ba spécifié. Balobi na lolenge ya kolobela mutu lelo pour ne pas avoir honte de les approcher demain. Pour ozala na sonité ya kopusana pembeni ya moto wana lobi. Nalingi na loba nini la grande famille.
ndeko na biso ya mwasi Belinda Kandi azofingama de part et d'autre na makambo mosusu kutu oyo ayebi te azalaka surpris ye moko ya komona makambo mosusu neti toutaki komona dernièrement bacomplot ya lokuta oyo ebimi keno Bellevue aliaka mikuwa bato balie tout et tout mosusu kutu alobi yango afongola restaurant mpo aliaka bamikuwa. Donc vous voyez que bato baosala bacomplot moko oyo ezali so bolobi bolandela ngo na logique bato barefléchisaka bomona ke no mais oyo eza complot moko mal composé bandeko fo ntango toluka toya na molo mo boye nayebi ke biso bacongolais ezaka spécialité na biso ya koformule mo bamakambo moko boye ya kolatisa bato mo mpo mona ekei ezwi mpenza ke mal momona eti tomekaki kolatisa so na bato parce que je suis congolaise omona eti bacongolais bamekaki kolatisa ndeko na biso ya mwasi Bénédicte Kalengai balatisi ye Pasteur Marcelo ya bato bomona ndenge banda okende donc so bodlandi lo mpene otala pene bobi mais makambo ngo eza pe ya solo ko la famille bolimbisanga parce que ba voisin nanga bazobongisa ndako na bango mino mo boyebi kaka. Donc moi makelelo yo mais nga naza obligé ya koya ko servir bino mais moi makelelo obozo kanjui en tout cas je m'excuse pour ça bo supporter ngai bolimbisi ya makasi nazongi na makanisi na ngai nalobi boye biso bacongolais tozaka spécialiste ya ko formuler bamakambo ya lokuta oyo bambi yango mpe mutu boye otali mpe bobi mais makambo mpe ezokende nde ya solo nde ya lokuta nde ya so mais en fin de compte vous allez vous rendre compte que non makambo surtout banda oloba na bango ezala ngo makambo ya lokuta bayebi na bango ate loko te bayebi na bango ata likambo te tala neti mama na biso Mimi Chikeva on apesa biso ba exemple poto meka comprendre idée na nga so na lingana ke ouais ndeko na biso mama Mimi Chikeva la présidente des Warriors akufi. Tout le monde, il y a des gens, il y a des sœurs, qui ont des émissions pour dire de n'importe quoi. Bayebi, mutuna ma coloté, juste pour nous la visibilité. Bayebi de n'importe quoi au moment où la famille bazo souffrir icône na bango, ndeko na bango akufi atiki bana. Mais bandeko msusu bazo ya na ba live pour dire de n'importe quoi. Oyebi lobité. nayebi te soki auteur nzembo oyo ezalaka nani ayemba onirari oswanyaka relation oyebi lobi te nani akosalisa je crois eza fere mikolo bainspiration banzembo afere ezoyelanga mingi bandeko na biso na ntango bazalaka inspiré ya koya koyembela biso banzembo oyo ka ndenge Bellevue Kandi azalaka na bainspiration ya koyela biso bafilme oyo totalaka ezalaka biloko moko oyo kaka nzembo te mpona sentiment luka oyeba nzembo oyo elingi ete yanga nini filme oyo Bellevue atie assume elingi ete yanga nini filme oyo elingi ete yanga nini oluka oyeba yo moko nde o comprendre la grande famille de MK Mbelu TV officiel bandeko mosusu lobi bazalaki na Bellevue Kandi lelo bazana ye lisusu te mais c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Au sali chemin même na Bible lobby yango na bosani verset. Bible lobby deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne s'entendent pas. Batumi bale bakoki kotambola elongo te soki bayokani te. Tomona rango même na couple. Na ba couple siko ezalaka pasi mingi kupona nini parce que Bible lobi na biso ke oyo nzamba sangisi moto akabola te couple boko kabona kaka soki moko na bino akoyi na adultère. Mais soki bozo yokana te vous devez faire un effort. Bon c'est comprendre parmi bino ba partenaire oyo azo comprendre muninga te à comprendre muninga. Donc mais sur ce plan l'aime sous boza ba partenaire na business bozo yokana te bosani boko se séparer o ya ke na nzela na ye akesa la compagnie na ye o pe kuna ke na nzela na ye akesa la compagnie na ye c'est comme ça siko bande ko na elo ngai ezokamusa ngai lelo tozo bebisa relation c'est-à-dire bon ma relation you don't care o banglophone balobaka donc ozata kuna te o bebisa relation ebite lobi ndenge nini koya la famille na ebisa biso likambo mingi boyebi mutu akokozala lelo mwana musala na yo mais lobi mwana ya mwana musala na yo wana koki ko aider yo
La vie est compliquée, la vie est drôle. Ce qui t'osa penza bateau te réfléchissaka. Mais quand tu as la 10 ans passé na yo, il y a des gens au bazala qui zinga na yo, peut-être yo ba non mona ba onka nengwana, mais tala bango lelo onde ba komi. Tala bango lelo atoko loba te mais yo moko tala bango lelo onde ba komi mona ke différence makasi koti na kati siko soki yo oza na position moko boye quelconque pour l'instant. Kozwa bato baza nzinga na olo kwa batu pamba te. Non. Kozwa bango pamba te parce que oyebi lobi te nini o nzambe akoki ko sisite pa ya mutu lobi. Peut-être mutu ozo dénigrer loyenda kozala porte moko pona yo lobi obima. Bellevue o bozo dénigrer lelo batu bazo finga lelo bazo ya kokosela makambo de part et d'autre. Batu bazo sala ba complot ya ndenge na ndenge. Bellevue wana akokoza la canal moko pona mutu moko quelconque. La grande famille de MK Mbelu TV officiel. Moi, je me pose mille et une questions. Je me dis, mais pourquoi les gens peuvent détester mutu oyoyo azo sala bolamu? Batumusu balobi et lo qui est plus grave pour dire que non Bellevue azandoki. Ah, la famille. Na bolamu nyonso. Na bolamu, excusez-moi. Mon kauka ki mom ki fallait ko mena moi mai pona ko me bibino mon journée surtout kem l'eau c'est la vie na bola munyo soto bela sala bat ataku to zandoki mais depuis na préféré na ndoki sala nga bola mke ange ou sala ngelo te ndeka balobaka na français za na dage moko balobaka vaut mieux baloba izande nino vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Je crois que c'est bongo. Na préféré na ndoki o na yebi que ange bato bazalara lokwa ba hypocrite a opération impression moko boye mais or que soko lobo lanela na kati au monde eza yango te. Au moins a pendeze yango te. Donc il y a des gens qui préfèrent bayoka batumsus ba fingi na bango Bellevue Kondi la patrona. Ba ko applaudir. Au moins na bango te bayo sa be mission que non yo yeko finga. Moi na maman na biso Thérèse na kati ya MK Mbelu TV officiel vidéo wana ezali. A finga Bellevue. Abi Bellevue oyo akoka atakoza na fétiche te na libumu na ye. Na mona place bandeko ba osala be monsieur belé le lote po ndenge Davina a bengaki barezi po lo bana barezi po na sila na mona ba on ba sala be mission te mais ça ka peu prendre mo ma finga ngoti Bellevue kuta nani Davina a bengi a lobby ba audio bimi mais la petite na obenge petite parce que pas na aza jeune aza leki par rapport yanga moi na maman na biso Thérèse les can émission pour insulter. Mais soto bito landela mbongo ya Bellevue moi nana liata mikate ya mbongo ya Bellevue. Est-ce que vous comprenez gravité à monde ndenge tozoke na suka ndenge mokili zo beba batu ma aussi na mitema batu bazali susu na bolingo ya solo te batu bakomi juste na bolingo o ezali ya profit azotala kaka libumu na ndenge ba président ba konza mboka na biso bazosala. Na sepelaki na ministre ya justice o batie siko alobi eza na bato belé entourage nanga bazoyebisanga non il faut somba lupangu na Gombe il faut changer mutuka il faut salaboye mais je ne le ferai pas parce que intérêt nanga eza na nous le peuple d'abord. C'est de la même avec ndeko na biso Bellevue na mukie oyo azozwa azoluka a partager bandeko nyonso tutozala bazala na même standing biso ba congolais surtout tolingara tozala equal, c'est-à-dire égal. Tolinga toujours fongana zalaka likolo po à chaque fois likambo zala foka baya lukanga po ngande nga. La famille totika kosela baninga ba complot. Totika kosela baninga ba complot po Bellevue wana bo mona wana. Ce qui attend les lois zate mutu o sala o Bellevue o sala azati. Il y aura peut-être mutu o sala plus que elle ou bien assez na ye mais o sala ka neye ya sala ka ozala raté. Toza biso nyonso tout unique à nos genres. Mutu moko taza equal na bisa biso lokwana na yeba te biso ba congolais ce qui zaka nini na biso. Bon mona bana mapasa basali 9 mois libumu moko. Mais mutu na mutu abimaka na air na ye
ata baozana écart à seconde omona bango babimi bakokana neti bamapasa na biso ya famille. Ma tante que j'aime beaucoup, Solange Chibouabouana, na lipasa na ye Arlette Kanku bakoka donc so batali bobi copie conforme so okuna pesi mukongo oyeba te aza nani mais mutu na mutu ana ndenge na ye mutu na mutu aza na ndenge na ye. Donc totikaki motema mabe oyo tozoya nango awa tozobebisa misala ya baninga. Mutu na mutu aza na époque na ye, le panier sur qui attends ton temps soki tango na ye koki nzamba kotombola yo na temps convenable. Nga na kokozela motema mabe te na Esther MM. Nakoki jamais kozala motema mabe na Ursule Botelwa. Nakoki jamais kozala motema mabe na mama BBC Mpoi. Nakoki jamais kozala motema mabe na mama Chic Media parce que je sais que le panier sur kill atalelo na zuite na nzembo mubaemba atalelo na zuite lobina kozwa mabendeli wae yaya mabenzambe aboya babi atalelo zuite yeba ke lobi okozwa parce que soki nzambe oya pesa yo pema na bon moi alongoli yo pema wana ti c'est parce qu'il a encore un plan merveilleux pour toi. Alors soki aura ya muninga ezo briller ndenge ba aura ya ba Belvi Kondi ezo briller ya ba Dina ezo briller ya ba Ursule ezo briller ya ba Sil ezo briller. Pourquoi biso bato toza nzinga tozo luka ko étouffer yango tozo luka bazala toujours na ba ningi pour que biso to profiter na yango. Nous devons changer. Les artistes, nous devons changer. Vous devez changer. Vous devez changer. Boti que les chroniqueurs, na chroniqueuse musala basala kuzoka ko finga ya fingi parce que debi que chroniqueur na chroniqueuse mususu bango ceux qui a fingi te na chaîne ne ko tala mate ceux qui a lobby likama mabe pour na Bellevue te a tala mate ceux qui lobby likama mabe pour na Sila te a tala mate ceux qui lobby likama mabe pour na Dina na to na Ursule Ursule Pechanga te a tala mate tout ti ko pour na bango ba chroniqueur boti ko pour na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Mais soki la famille soki yo artiste ozana ba talent ozana ba talent na yo quand tu passes dans une émission parle de toi ça la promotion na yo zala Socrate aime-toi toi-même. Ne viens pas pour commencer. Peut-être soki negono moko sala ke bolamu en passant tu peux lui dire merci. Mais tu ne peux pas venir ndeko na biso mbondo ayaki na télévision zo finga Bellevue. Parce qu'il est aussi artiste. Ata yo moto format ki Bellevue. Mais nang minute oyo nzamba tomboli nde Bellevue. Mitsa la place na yo ndeko mbondo. Mitsa la place na yo ko kansate so yo fingi Bellevue si la rozoya a chion abando peso ba rôle chaque film. Boy ba rappel si la ngo beka mango pene ngazala kati aozwa oka ate atako na ba film po yo zo ya ko fingela ka e batu aozwa ne yo te omona ka bato ba yaka ko finga tende wana bango nde ba ndozo ba rôle Donc la grande famille de MK Mbelu TV officiel on a ngato mekampe ko partager ngo na rappeler biso toki malombango toke uta lelo. Et vous avez déjà 5e épisode, il y a film Nabiso assumé, film vraiment à caractère éducatif. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Je remercie les artistes et surtout au bazo jouer dans film na mutu azako incarner rôle comme il faut. Donc vous sentez pendant que pour na ba film Nabiso, vous savez, tous alors na ba personnage, na ba personne. Quand on te donne un rôle, ba pesi rôle mutu tanga incarna Carole ami kotisi alongwe mutu wana pona mona ngo mingi pa Maria so ba pesi rôle mo ya ki impoli do allo ami longwa kaye ami kotisi impoli. Donc c'est ce que nous voulons ba artiste na biso boza ko pesa oyo eza kati na bino et non ko yaka ko insultaka Davina soka ya lobi aza milliardaire et ça ya yenda za milliardaire c'est pourquoi en faire un problème parce que emonana aloba ki boyela ye ba facture mutu moko te akoki ko ya na facture pour aswana na ye. Donc du coup il y a des choses des fois tango mona ngo pe tiki na ngo leki sango betango kara na sepele na partie moko ya pièce na biso
papa na biso Blaise Mabanza Blaise Mabana, pardon, Blaise Mabana, azo solola, Alain, papa Alain Mabana, yes, na bosani. Papa Alain, azo solola na, papa na biso JR, azo loba, muta koki koya ko fingo lelo, si tu ne réponds pas, ça va pas te changer. Ozala kaka yo. O changer tineti nga mutu so ya fingo yo mama. Vanda na bi munoko nangeza munene ça va munoko munene pezaka na ba eza bilo mususu esenga fo munoko eza munene pesa musala mombo ya kitoko eza elo mususu fo sala boy pesa la boy donc ata muto afinga munoko munene so na bi pe na landa na ngate esa nga pe lote elongolanga mama MKT et comme ça ngai Esther MM et l'ongolate dans akanga donc du coup makam sous faut ignorer quoi au ignorant l'équipe na une aperçu bon monake makam ko évoluer donc internet et libiso makam sous ezake mutu sous ko vane kanenga na vandi boy na kata ya ndaku nanga na zu caméra nanga na bandi ko loba de n'importe quoi oyo avant c'était pas comme ça. Avant c'était pas comme ça pour batala yo il faut peut-être au kota na sidi moko boye ba major bisadi di basala moi film moko boye po yo ya donc voilà la grande famille de MK Mbelu TV officiel na belle na yana même biso na moi réflexion auto mais un peu qu'on réfléchir tous ensemble et ça biso moi bien famille bota focus tolanda buzoba te tolanda ba les on dit te o aloba ki asala ki azongisa ki tolanda te restons focus à nos films maman nzamba pesa elongo moko boye o muta mokila koki kolongola te donc restons focus et puis to continuer to kolanda ba film na biso to assumer OK to assumer na ko interpeller famille bota na ba partage na ba commentaire donc film et kende merci na bino nyonso to bolanda biso jemi mama vungu mwana famille bota ma gloire le zubu balobi yemoko azawana na pointe orange merci beaucoup à toi maman clé maman na biso Clémence Sidi qui est partie des États-Unis d'Amérique de gros bisous à vous maman nzamba pambola vraiment ici kozali na ba conseil ezalaka kitoko boye nga na senga nzambe merci pour atienga na entourage na ngai bato bazana besoin ba mona nga ko évoluer balingi te ba étouffer nga ba na besoin ba mona nga ya ko évoluer ba maman winner boza tellement ebelé ba Nadine Nkoy boza wana ebelé en tout cas partager les biso lien oyo pour ekomela pe bato eza moi réflexion moko boye ba complot des na ngona tina te nzamba pambola bino tokutani na mikolo mizali koya soki yeso azongi te nalela bino ya fort abonnez-vous chez MK Mbelu TV officiel bisous.